Merci, merci. Le toqué. Ah, ça rival. Est-ce que vous mettez à Kinshasa, vous m'avez naïvi si yoko dala na kum na mboka bakoko na elengi moko za na mboko yo vraiment nzambe. Kinke poto Belgique Paris bodinga ki bukundanga na cimetière à Panté na sundoli yango na tikini video yango boke bete tourna ba château rouge boke na bakini yankuru boke kuna vraiment beaucoup tambour kuna biso tout ça sous kuna c'est fini c'est une page tournée siko tokomi na mboka bakoko na biso ya solo mais moi souci moi quand baba marche ça makuna ba play kitoko ba yambi Fayulu kitoko mais ba toi na bazali Fayulu musique est-ce que Fayulu azani loko bino ndi bozolo Fayulu azani loko côté d'abord ba tous zona Fayulu wana mituna bango doka Montu ya malonga ya zona Fayulu azate ba doka mitu baza batu rempli de haine baza batu ba ishwa ba betama baza batu ba betela baza na avenir te ba ishwa baza batu kotia kate na Fayulu yeboko akoti bango échec bango baza ba échec ba kosa de l'autre côté nous avons pris le pouvoir pour 20 ans nous avons pris imaginez Fayulu a 65 ans plus 20 ans de 2019 2023 Fachi Abeti de 2023 2028 Wakini Ninkim, les kings, tu récupères ma solo. Mubadia, Mwangaza, Amidate, Mwangaza Kamere, la femme de lumière. Tala nige Congo commune elengi. Moko commune elengi, moko jambi na ngai. Congo elengi. Tala Bishop Élysée, okodoka mutu. Tala Zoua sikoyo 61 ans aux anango. Bakisa 20 ans, ça va faire combien 81 ans. Et si Boketu azana 53 ans. Bakisi les 20 ans. Et ça combien? Et ça 73 ans. Baza fouti dans un état de l'équipe. C'est le temps, il n'y a que Boya na mboka. Ta rébellion. Nani butorobunda. Bato oyibi d'abord bango ce sont des fini. Ya solo ala. Baza ba fini ya moko. Est-ce que akoki mata 50 mètres. Bishop des Makasi. Aujourd'hui d'abord Bishop ça dit c'est pompage. C'est pompage à taboko, zo pompage ça c'est Bishop disait à pompage moko obona koko. Akokadite akokate mutodia tala ko fumba fufu. Odombo mera na combattre. Odombo atikala ko zane combattante. Ya solo wana. Nazolo bango bato zolanda. Odombo aza mutu ya Onorongwanda. Ya CNDP ya Onorongwanda. Sikoyo ya zana branche yake Momi ya sika. Soka bimi na Paris. Momi ya sika. Moi c'est sika. Soka bimi na Paris. Mutu aliboso yeba ka place azaragiza Odombo. Ukuni na voiture zo yo kanisi ke akema kamoka. De akema ko moi so na sika ba pesa adresse. Asaka ni combattante. Ya solo ce qu'on pense à nini. Mais puisque yé bilei na ya liaka. Et ça pas babasi. C'est connu, tout le monde connaît. Tu as bien basi belé na poto. Yeso ka moi c'est sika. Odombo il faut landa titi azwa. Siko tangwazwi aye siko yo alateli chapeau akekuru kama makambo Félix Tshisekedi lokola yaza ka problème na baluba parce que biki Tshisekedi Félix Tshisekedi papa azaki caporal mokwao abiki Tshisekedi papa abotere bango pouvoir siko lokola yazaki likili akima na ye akende poto azaka Odombo nanga ya solo tala mokiza kitoko Odombo de solo biso tala mokiza ndelingi moko. Mais à Oumeli na français na c'est plus la interview ni Makasi surtout quand il parle français ça là bien il na français baswana abinga kadi français kana ya bato français wana Odombo soko ko muto asana ba dictionnaire azakana ba la russe wana na ba grammaire asana kanda nango ya dinga ko tumaka bidela français asana kanda ko mukolo kanga muto français ninga ko betaye na yemi français Odombo
akutika ko iba français ti ya ti na mukile ko songa ko iba ngote azikana posa na ngote ayina yango. Est-ce que vous avez que ceux qui vraiment na mystique a fourmi combattant babin à récupérer na bouton ko choper mbelo kufi na yibisi oke makasi na zanango na puissance na zanango ya mbata c'est pour que tout mutu so amela ka jamba na mutu amela ka lo pipi lotoko na ko bomaye. Je suis devenu, d'abord je vais livrer mon premier combat professionnel ici le 30 juin. Et kolika mon entier kotala tala bo nzoto nengezani. On se comprend. Alors vous yango zobona batunyo so chatumba basi chatumba. Moi je suis people. Je suis pasteur people. Yoka. Je suis bishop chatumba, les charismatiques, les pasteurs people. Les serpents de Moïse. Les pasteurs les plus beaux. Les plus beaux de tous les pasteurs. Pour les pasteurs, on les bishop Élysée. Yeshua aza pide ya Michelin. Tala Michelin n'est pas la forme Michelin. Si on a chatumba, to kanandengeni. Ngada, je m'habille un costume 50. Bishop disait alors un costume 65. To kanete. Moi je suis 50 gars de fit. To kanete. Alors c'était omuni sikoyo ninga mabete la kabatu bombo kwana mutu yonso azo kanisa ngana ko moi sile. Non, moi ça mutu bazwa kayiti. On se comprend. Alors ngana si moi silanga to botine bana mama catch azo ekalate. Ah, moi c'est n'azo ya okalate. Ya solo siko yebisanga na conflit bina babe soki na ndenge. Ezalaka itikala ko zala conflit parce que lukapo bali mana ko mwa chatumba. Parce que chatumba ezaki soko kangile kambu na ko mwa chatumba. Bapote fungwa melio. Batu babali na ko mwa chatumba. Batu baboti na ko mwa chatumba. Batu bayibali na bond. Na ko mwa chatumba. Chatumba si moi sina ngai. Chatumba est-ce que ngana ko zo moi c'est na moto pourquoi? Basi ebele na mokili baza ko chômer. Ko moi c'est boké chuté. En tout cas, wayambo, tukoni ne bas. Vous que wayamba ska sona makambo basite. Aska sona. Aska sona. Libumedi ki muneta la nega za forma libumedi ki tele magayar. Aska sona makambo basi. Asa de mene makambo basi. Ya tikeka makambo yake. Afingi Moïse ka tumia pese 100 euros. Afingi Moïse ka tumia kitisi ye. Moïse ka tumia yake. Aska pese 300. Siko Moïse ka tumia kiti, akope pese 50. Yesu ka kadisi ke fayulu tango koya. Fayulu akope ke fayulu Moïse ka tumia kangele ki sikoyo fayulu aza na mbongo te bakomi kolanda fayulu kaka pona baprouver kaka même bakoprouver ne puisque fayulu yemoko aza na masolo te masolo bande konanga je vous informe vous suivez fayulu en Europe fayulu aza na masolo te fayulu akomi jalelo musique fayulu soki kaka sikoyo héritier watanabe akomi na mkolo nini fayulu abina bien mais azumi puisque azumi sala ya fadi pouva azumi sala ya kofi azumi sala ya petit héritier sikoyo héritier akosala musani puisque héritier akoshome fayulu akomi kobina koleka na héritier watanabe wata Bishop Chatumba bientôt l'hiver ici à Kinshasa ozobanga te ke ozula mama bana bambana po ba ujana ba sakanite ba ujana jete de na sadi yango tellement trop na musala nyonso bazwa ka retraite na musala ya makamba ujana kumi na retraite na batuso ibike chura mboma aibike na kumi na kota retraite papi gene aibike na kota retraite ngai na kota tala condition zomona ngana vandi appartement en plein Paris. En plein, même ligne. Je suis seul. L'équipe nangai, il y a un coach nanga basananga. Alors c'est pour dire que dans la condition on a zeli kovanda nakata kin. C'est-à-dire sur ta on a zaka chatumba. Oyo tangu chatumba saki kotoka. Ero yo nizale nanga mokote. Mais le kona na côté bande kuna ngai na komi retraité côté wana na komi nanga retraité busadi so so retraité komi na retraite ko tikela ngo bandani na tikela ngo odombo na tikela ngo komanda eso buri batu na tikela ba misalo wana tikela bang ma solo wana parce que bango basana no basana ba jeune ba continuer la kino a commandé so commandé so mutu ya Manyema ndeko ya koko nya kinite ayibi kinite ya solo wana ayibi de kinite ayi alo bakango yepete ayibi ango ayibi kinite alo balingala bien te lingala bokechu mutu alo yekurisiye bokechu mutu ayekusiye lingala. C'était Bishop Chatumba le charismatique média Medina ya solo Bishop Chatumba yo média Medina moi so ba respecta ke makasi na c'est quand même mbote petit tala yaka dazo zela yo média Medina okozala bien logé okozala véhiculé mboka yango yo petit na ngai obundi trop yaka de comme pépé tala vie na bosana terrain ya solo vraiment ozaka Kabila ni mutaza ko diriger mais
Caméré, Félix, bana bango betiquette. Mais ce que ça va dire d'abord mutu ko nga chato ko na aéroport hein. Lobi na tamboli na ju mutuka awa. Na beti ngaba. Na komi na ngaba esprit ya papi gene la tina kangi na zikana ngambo na ngaba papi gene. Na lungu na ngaba na koti chango na riki ngasani na komi na kingasani na komi na kingasani na bengi mulimo ya churambo de matable. Na leki ti na keki nkole na nsele. Na ili ya Vital Kamerhe place ba yambinga ba recevoir nga officiellement. Tolungo kuna ba 22h tuzongi nzela ata soldate qui to komia awa na pokata Gombe na ville. Alors c'est pour nous dire que ba Congolais ba ça ko intoxiquer bango di banda. Toza na président mi balete. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ça veut dire quoi? C'est le président qui a l'ordonnance. Les gens confondent. Joseph Kabila n'a plus d'ordonnance. Joseph Kabila, il est l'autorité morale d'une grande plateforme politique. Il peut influencer sa plateforme. À cause de la Bochab Boye, à cause de la Kokonyangi Boye, à cause de la Minako Boye, à cause de la Bermende Boye, Bazaba Tunaye. D'abord, moi, mon souhait total, Minaku, Lambert Bende, Baku Fate Bazala. Tiba mona, ndenge toza ko transformer Congo, toza ko misamboka oyo paradis, le pays des délices. C'est l'unique personne qui a l'ordonnance. Il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Antoine, c'est celui qui nomme et c'est celui qui révoque. Qui engage l'armée, qui engage la magistrature suprême, qui engage la sécurité et la souveraineté du pays ici et qui les représente dans toutes les instances internationales. Parce que c'est bien, parce que avion babotola, avion comme ya Kabila, les tout monde à Kenya, avion eska. Prisonnier bakubimate, ah tout ça Frank Djongo Yangambi Bazadi Banda. Oh, voilà. To bandi déjà 100 jours. Bande kunaki nakini bande que je vous dis chantier ezali lokola wenze. Oko tout en ba chantier. À partir de la semaine to so banda. Ngashi ko na ko bana ko sali une mission na place à ba chantier. Puisque c'est lui qui va vous donner les formations vraies. Ezaka Tumba. Moyibi kutunga. Ngana kene ko gauche droite ba manipuler kangate je dis toujours la vérité. Parmi les gens, les héros dans l'ombre, les gens qui ont vraiment soutenu l'alternance, les gens qui ont vraiment soutenu les combats, qui ont soutenu à ce qu'on arrive jusqu'à ce moment où Babaki, c'est même 5%, d'un succès à cash, d'un succès réussite vraiment. Il y a pouvoir, il y a l'élo, il y a l'homme qu'on appelle docteur José Konkolo. Cet homme, l'argent l'appelle roi, l'argent l'appelle papa. Azak en Afrique du Sud, Kimia. Mais bon, Zoloba à soutenir combat, soutenir diaspora, à soutenir le président depuis papa, Ti Namwana. C'est un homme à respecter. Pe Azapria Koyana ba investisseur, Koya Kolukamu Salate, mais Koyana ba investisseur, toujours pour na le succès, il y a pouvoir, il y a cash. Mais Fayulu, je t'informe en amont. Fayulu, tu es comme président de l'OT. Tu as 64 ans. Plus 20 ans. Je te précise, puisque tu es là à comprendre. C'est Chatoba qui te parle. Et tu sais, quand je te parle, ce que je te dis arrive. Fayulu, Batoban nous basa bande konabiso. Bande, ngai mwana ngai ya liboso ya mwasi, muto abandu muto abotisa ye. C'est-à-dire que Nazara Bokirumo kwa bandundu, makire ya ngai ya liboso koko na ngai liboso aza ya bandundu. C'est pour tout koko bona bato bandundu ti yo foli koko biso lelo, okutika na kusala kangote. Pari pas à nepe muto bandundu, tazape koko. Asa Camerounais. Fayulu asa Camerounais bato so bayibi yango, basango nde bazwaka Fayulu ba Fayulu Alex Grand unde kunaye. Ndeko moko ya Fayulu abima. Tomoni kombo, tomoni longi. Basate yango zona ata Freddy Matungulu aseki tolo kolanda ye Freddy Matungulu komi kolinga aso patoger sima aso kokotila elongi susu makamwana makasi te Freddy Matungulu moto atula ne kaka makasi azali oyo muyibi bandako oyo mujito puisque aso linga akamufle po dossier ne makamwa bandako ezubi makalate. Yango zona so kero ko amaka na Fayulu po akende ko sa diaspora les bato basana diaspora wa bazona na Fayulu ce sont des personnes fragiles. Je viens de l'Europe, je suis du milieu, je n'invente pas. Bato na terminer bango na ski na Paris. Na terminer bango na Paris, ça que je dis des choses ya bato en Afrique. Na do bakama bato na Paris.
Natiki mutu moko aza na Paris, azo continue ko langage on aza nango na Paris, continue à parler. Ce que je dis ici, na Paris, je ne parle pas parce que je suis ici. Ce sont des personnes les plus fragiles. Ah oui. Batoyo, monsieur Fayulu est en train de me... Ce sont des personnalités fragiles. Bassi fragile, Mibali fragile. Il y a une fragilité dans Bango. Fayulu profite de ça pour ayant cliqué Bango les pensées négatives qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ne feront rien. D'abord, Joseph Kabila Azalakiao. Tobundisa Moutuboko, il y a combattu avec Joseph Kabila Zate. Les loups qui ont commis ça, Moutouazan à base Mibale, il y a Vital Kamere, UNC, il y a Félix Tshisekedi avec IDPS. Il y a commis ça, on a Mboko. Oyo Bachatumba, combattant de première ère, Tolongwe na poto. N'a changé capitale apostolique. N'a commis ça, on a Kisasa. N'a kotamboula toute la République na micro. Comment on a na poto. Sikoyo, yo, oya kouta na poto fragilité na yo. Nani, bokechi mutokoki mambangu ya 50 mètres. Nani, commandant iso. Nani akukima 50 mètres. Odombo atika makamone ya bamumina ye ayakuta makamo Fayulu. D'abord Odombo akuta masolo wana azakuta nangote. Abi akukuta te. Abi ki batwana bango bazaba résistant, balisa bakuta basolo ba politicien te. Bakuti te ba résistant de bazama makasi na kata poto ne ba résistant. Les combattants basila, bala, basila, senta, basi, vendre la bango, comment va payer la famille, basakasu sur la macacité et à cause de l'attaque déclaration. Batika tenue militaire, barata kango de sous-souté, bakomi a essoufflé, fatigué. Bola da bangote, ce sont des gens pour lesquels Fayulu est en train d'utiliser les fragilités pour les exposer. Ils n'auront rien, ils ne feront rien.